Vous regardez KTG Culture Africa, chaîne 100% Culture Afrique. Abonnez-vous massivement. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Papa Sanya bongo mingu matokenda kuna nguma si babare yeba. Oh, abarai. Oh. Bon organisme Sambuki ni yende mudazara chef spirituel l'église wana. A remplacer ka tata na bango ndenge badiangenda bazo remplacer bango na babana na bango ndeka baba oyo bambiye bazo remplacer bango na bambiye ndeka baba Tshisekedi bazo remplacer bango na Tshisekedi babemba bazo remplacer bango na babemba Saint-Esprit qui kitara pa na bango même Sambuki ndenga zawana d'abord c'est un grand rosicricien Masambuki Maza petit na yebilite petit amukeko yo na yebite pour mon anga elongia ba bio na bio wana ba petit vraiment na mona to beta flite lingi ba banda ko na tse pantalon mo ba jean suki banda bota manga neti ya katana ba. Mais il y a d'autres opinions oeza spirituelles à toutes les millions ndengeni au kokolonga ngote très bien ce qui n'a pas charnellement voilà il faut battre condamner aussi ça mais dans le bango spirituellement il faut zana matoya koyoka majorité ya ba petit nyonso yo bazo ya koloba makamba ki mbango na ba YouTube soit disant ba ngunza bazo lata ba pembe ba jaune ba vert ba noir bazo misusu baza manipuler misusu pe bazo manipuler bato. OK. Un niveau que Moussuni coûte kota. Dieu te n'a. Dans notre temps, avant même le pasteur à Liloba, avant même bateau à Liloba. Oh. Ah, ma casse. Une grande église comme Kimbangu, c'est baptisé, bakabouani, bon, bango batapa, bateau bazala mandala là. Bateau, l'église mouronnée, tout le monde a qui n'o qui sont qui n'engagent. Tu es un français, il est sa prophète. Déjà, c'est faux. Biso ba congolais to la bangunza to la bande banganga. OK. Na ba mfumu. OK. Sambuki di manipuler bato. Église n'est d'abord une église de Christ. Mais Pardon, Sambuki di titre église de Église de Christ ici au Congo. Christ na Kiswahili yani. Na Chilube zani. Nzambe tata la biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso ingeta mbote na bino nyonso balandu ya boso na politique formule D vous avez mis sur la politique formule D en même temps encore na KTG Culture Africa vous avez na boso na politique formule D bo d'accord na KTG
culture Africa. Bon, on a stratégie culture Africa. Bon, qu'il y a encore la politique Formule 2. Bon, Kolanda Bongo, ba vérité. Je vous avais annoncé, je vous avais dit que tu zonga bon ensemble dans la bouche autorisée madamona pour que beta bon ma solo ya mboka na domaine nyonso culture, religion, santé, politique encore partout. Tu zongi encore lelo. Parce que tangi bongo ba message na bino, ba commentaire na bino, ba peine na bino, nuance de moni, ndenge bo réagir, mais bo encore plus loin, bo c'est ba fausse accusation. Je ne sais pas. Les oyo manamona a répondre à ma question tout oyo bino bo se poser par rapport à l'émission précédente. Il y a des mosso. Point très sensible. Les oyo ba ngonza ba sangani. Ekiri ya bangunza et sangani. Bako ça la bongo ba accusation. Comment bokoki ko accuser était papa Chikeva. Chikeva obobi bongo za ngunza. O azali fongunza. Ase la kanzambala, ase la kamakasu, ase la katsamba misisa nzete na mai. Aza fongunza. Boké encore plus loin. Innocent batu papa Masambukidi. Bo accusé a komi bongo chef spirituel de bangunza nyonso. Azui bongo papa Chike Vatie loko la vis na ye. Tokoye bayango lelo qui dit la vérité. Toké encore plus loin. Tomati pena musika. Tu t'es pas commentaire. Tout le monde a commentaire. Moko maman moko le bien biso ete mon Congo ne vit toko. Na lota bongo papa Simo Kimbangu diantungu noa. Na nzambala o ye alataka bongo to puta o ye alataka. Mais comment man akolo ba ete Kimbangu o ya saka bongo na kamba. O maman la partir à Suisse aza Kimbangu ya lokuta. Pourquoi ça? Que fauteur Kimbangu et saka bongo ya lokuta mais ya lote yango. Man a prouvé yango. Donc il y a encore plein d'autres questions mais bien biso ete man a prouvé bino qui avait dit que bafinga bongo mokoto ndaku ya kimiala ndaku ya papa diangeda kuntima. Tokoye bayango lelo d'autres questions que bon sur le domaine de la politique. La politique. Balobi était Joseph Kabila Akima akozonga lisusu te. Man mona est pourquoi akozonga lisusu te pourquoi pe ye akena bongo nakokima surtout ba rimerde yango bongo zali boko circuler. To simba bongo ya liboso bana mboka vous allez bongo partout na Congo Brazzaville, Pointe-Noire, groupe Mofarma. Et puis c'est binombo te vous allez bongo na France, na Belgique, na Suisse, na États-Unis, na Londres, Grande-Bretagne, Russie, Ukraine, Afrique du Sud, Mali, Guinée, Burkina Faso, Sénégal, Congo Brazzaville, Angola, Pointe-Noire, partout. Aujourd'hui na Gabon, na Libreville, partout na Libye, na Bénin. Vous allez bongo scotché, branché parce que ngonga la vérité, yango aussi et sonné. Ce qui bon to bien le kolomo que longo na tekese na ngai Amiel Kabongo Giscard panzela ngai teke to bien bon masuwa ya noa. Man mamona mbote na yo. Mbote mingi mbuta toko mokolo elamu pe to tombeli tata mokelo ko na se lokumu ndenge to kuta sur na mokolo ale. OK, avant na bana ba question directement na rappeler bino. Vuluzi man mamona to ngunza man mamona. Azali Bongo Moko est un grand musicien. Il a fait son parcours à Betabon musique à reggae. Je crois bon on était l'émission passée à Betabon la Peter Kimbangu. À Kena Bongo na quartier la tête. À Tamboli Bongo na groupe Ebele à musique. C'est un musicien. Au moment que bon émission passée avec bon la guitare pour vous prouver que non il a les talents. Il y a misapi, peut y avoir, peut y avoir comme Abanzembo, il va totalement finir amener bon tellement Ebele. Botika critique inutile. Alors Ngunza de l'eau Bangunza tout batomboki contre yo mutu moko osali bango nini penini o bango baso yinela yo matondo mingi ba o batomboki na musika biso bato tolobaki na pembeni. Très bien. Puis tu sais bango esika tolobaki ezala musika te. Très bien. Ezala lemba na terminus. Très bien. Immeuble Maïbelo. Immeuble Mamelo. Maïbelo. Très bien. Au matin à deuxième niveau, au Tuni Studio KTG News. C'est ça. Il y a John Makies et Bishop. Très bien. Mais comment la chaîne Oyo, Nazo Saïla Oyo, et la chaîne il y a Bishop, il y a un grand pasteur, Abimisa pasteur et Belé. Aza contre Marambo Mazolo Batipo. Awa pe na yaka na ndima Jésus-Christ. Très bien. Mais pourquoi tu as un micro? Parce que ayebi na kacha Bible.
Dans Romains 14, chapitre 1, commis faites accueil à celui qui est faible dans la foi et sans discuter sur les opinions. Quel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Et que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Tout ça, ce sont des opinions. Très bien. Mais il y a d'autres opinions où ils sont spirituelles. À toutes les millions de très bien. Ceux qui n'ont pas charnellement, voilà, il faut battre. Il faut condamner aussi ça. Mais dans le bango spirituellement, il faut zana matoya koyoka. Ozalana bongo, ozala pena boyebi ya kobanga tata ya likolo na se. Majorité ya ba petit nyonso yo bazo ya koloba makamba ki mbango na ba YouTube. Soit disant ba ngunza bazola ta ba pembe pembe ba jaune jaune ba rouge ba vert vert ba noir noir. Bazo misusu baza manipuler. Mais sous ce fait, ils ont manipulé. Ok. Comme une stratégie, on va l'église avec Jésus-Christ. Mais c'est ce qu'ils aillent. Ok, yoki, oyo biminete yom tozo le banc. Ok. Ok, o capté, oye yo komi bongo. O bando télé la tamo sous papa nkusu oya pesa ki yo message. Au commis au télé le même ou à Sambula ou à penser qu'il message au commis au télé le même Chikava ou à penser qu'il message au commis au télé le même Masambukidi ou à penser qu'il message allez yo boké na comme liberté de presse ali au commis au loba makambu o ucho capté pas bato ana net yo yebi ngazo lobo na ucho capté très bien yao so mwapi Ngala kota ghetto na âge ya 17 ans. Ghetto, âge ya 17 ans. Ok. On va signification ghetto donc beko. Woti kikumbi. Na kota ghetto, vie ya ghetto, ya concentration na ghetto na âge ya 17 ans. Ok. Ba témoin basé belé. Poani, le kota mo poani. Bon nzambe so ise lati yo fo bombana. Tala tina niveau que musuni kute kota. Dans notre temps, avant même le pasteur à Lilova, avant même Bato à Lilova. Oh, ah, ma casse, ma casse. Aujourd'hui, que celui qui est faible ne mange que des légumes. Je voulais être faible pour que je mange des légumes. Ok. Bah, le but est que faiblicité, voilà, et ça, au Miki, il y a comité, comme faible système. Mais non, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Ok. Dieu nous a donné les légumes. Ok. Yozo bomangombe. O bomasoso. Violence to violence. Violence. Makila. Yawana misuba kumakitina butufali ya moto. Pazo mona musunye lenga continue na olia. Tous les munzana bazolo bawana. Bango bazo telemela. Olobini balobini. Balobi le qui ngunza na yo papa kise mingi papa Masambuki dina papa Chikeva bakokizane bango na bango une grande église comme Kimbangu c'est bakizane bakabwanye boko bango batapamba bato bazala na mandala baton l'église mone to lingo banda kindoki soki ndenge est-ce que ndingo za la pena boye je crois que Chikeva non vous Chikeva naebi gangwa oui j'ai beaucoup d'efforts à faire non mais tu peux ça na bambote déjà na émission o carrément mukie ndenga pratique na ya spiritualité na ye kasi bazana kati ya bangunzo ngazo lobate ok bangunzo bazelaki jour à Pentecôte te o bazelaki peve ya longote kita pressé ti robima neti bato nyo bato bakomona na ngama oh donc tu peux pas akaza ça pressé maza pressé yo bananga na banoko ya oh so mona na ba livre jamais bon nzambe za na ba livre bon nzambe za na musunita eza na ba découverte te o muto comme ngunze senga wani
Mutu abotamaka mutu nyonso congolais nyonso. D'abord le mot ngunza. C'est ça. Et nous la sani. Ngunza d'abord c'est. Tant mutu tchengo na français, nous la sa prophète. Déjà ça faux. Ngunza maintenant c'est quoi? Biso ba congolais to la bangunza te, to la bande banganga. OK. Na ba mfumu. OK. Ngunza ta ba obwa quelque part comme il est prophète. Mutu moka prophétisa. Namona ba makambo. Amona ba vision bani. Tant pour olandela e alati nzambala pembe ba bouger peli ba makaso ye ba mondongo ba nini ba tsamba. Yango kwa kise Chikiva ba kise ba ngunza mi ba commenter ba benyi même que Chikiva nga eza mbunzi ya lukuta. Mais ba o ba benyi ya lukuta ba longo lipotio eza na miso na ba. Ngane na zolongola bango ba poti. Manipulation. Yango komi ko soignisa bango. Pour Barota la Chikiva tata musona 10 000 personnes, ba o bazana 1000 personnes, ba o critiquer na. Critique de 10 000 personnes, 10 000 personnes. Batali Masamboki, azata musona 80 000 personnes. Batu mususu wana ba o critiquer kakaye. OK, ba o nyonso bazaka kala ba kotina misu. Ba mutu wana. Ba mutu. La part de balongo kotala masu. Azanete ngumzani naza. Masamboki di manipuler batu. Église n'est d'abord une église de Christ. Mais comme ici, pardon, Masamboki le titre église de église de Christ ici au Congo. Christ n'a qui soit il est na Tchilou Bezani. Il est chrétien. Pati ko yo ko sa ba tsoko to tanga ba livre no kuna oyebite ke tata na bino awa kutabonga makanguma. Oh, ngala vandi na njili to kimanga mbako no tala papa sami. Abonga na nguma. Abonga nguma ko papa Masamboki. Oh, batu ba fekli. Batu yeba ba place ba to no lukila nzambe te. Oh. Aux révélations. Batu ba yeba ba place ya na petit alimi petit mo papa. Papa Masamboki abonga na nguma. Oh, papa sami njile ni ngani kimbancheke ni ngani papa sami ye kutamsa bi komba papa na bangote. Papa sami abonga nguma to kenda ku na nguma si babare yeba. Oh, abarai. Oh. Bon, organisez Masamboki, il y a un chef spirituel de l'église. On remplace quand tata na bango ndenge ba diangende bazo remplacer bango na babana na bango ndenge baba oyo ba mbiye bazo remplacer bango na mbiye ndenge ba Tshisekedi bazo remplacer bango na ba Tshisekedi ba Bemba bazo remplacer bango na ba Bemba. Saint Esprit mo kitaka pa na bango politique mo pe kitaka kota bana ba Kongo batawala au moins de kota bonzambe bana ya batata ngo bazo continuer vision ya faux toke kota politique bana ya batata wana bazo continuer vision ngo kaka mais ya faux aliwa lo balongo ya mbunza le vrai mbunza il faut télé la makambo zo le kana mboka na e ça fait mal au cœur grand pays comme le Congo toujours découvrir ba richesse à marque la marque chaque jour mbunza moko zo ya koloba ngote ozo ko discuter ba moko ya tina te po ba benyo kingunza na ngo ça les affaires. Mais le comme si Masamboki chef Bambouza ni ce que vous causez poser pas mais Masamboki ndenga zawana d'abord instinct grand rosicrétien Masamboki mais ça petit na yebi petit a mukeko yo na yebi pour mona nga elongia ba bio wana ba petit vraiment na mona to beta flite lingi ba banda ko la te pantalon mo ba jean suki banda bota manga neti ya katana ba ngala zalaki pembeni ya tata na bango guitariste na vie London akufa na seti ngala beti drum partout ngala sala cité Bethel on cité Bethel tata na bango papa mbiye sérieux to beta bambunda na ba frère Kabachi kuna oh les alaka mandalala dans 1987 va 86 parce que mais aza petit na ngana mema ye esi ba yande pe na ndaka papa Kabachi na sima ya nini ya koto ya faubourg ezalaka wana ya Teddy Kinsala papa Kabachi wana ofutela na sima azaka ni papa Kabachi premier choriste ya église c'est Bethel til loupi je pense qu'aza vivant oui. Participe à une évolution. Ne participe pas dans Bambunda, sérieux, tu veux Bambunda. Ma frère Richard Baptiste, ma frère Nani Makangila, Banani. Oh. Mais il va monter mon souci, man.
nazalaki moponami kati na baponami bangunza ebele babimi kaka na bapale na bango akomi koyoka papa wa Sambula abloke makambo papa wa Sambula aye koloba ngo na TV avant oyo akobloke makambo papa wa Sambula wa Sambula mazwi nango Très bien. avant oyo koloba makambo ya Kimbangu mazwi nango wapi abimaka ndenge wana na bamessage wana C'est wapé des gens de la carte religion et bino. Religion baraya. On a carte boye bina bino na des. Bango ne basali ba religion mutu ba tient désordre. Qu'est-ce que bimine ka boye? Ba yebi que signifie le mot désordre. Ngana wala na mutacha choko. Wa Sambula la ki dernier mutachoko. Ba cancer be ba na kobeta. Avant d'ailleurs, chomo wa ne ti muluba boya ndola ta veste trop. Ali ba petit mo ba landi neti bango lisu ba komi bataola ba makamba Kimbangu yo wapi waza na photo wala koko soki ya baba ba kyangani balobela batu Kimbangu ni bango basambela so okepa ya Masambukidi ozomone moko neta tolo makamba panafricanisme mais quelque part azo mema bino kaka na christianisme. Très bien. Parce que akoki ko abolir christianisme te ya mwana za soubassement na ye. OK. Tu vois ba gagner nini na sa soubassement ya christianisme ba gagner mingi. Kasi Yesu azo sala pe neti. Ozo kate Masambukidiste. Kimbanguiste. Obi ke garçon nga sala mausolée père na ba. Oh. Ils ont un mausolée. Bazana mabela munene kota aéroport kuna basala pe mausolée ba kenda kuna. Basala pe ba cérémonie kuna. Donc, même kaka batu na rythme rituel ya Kimbanguiste. Mais na Kimbanguiste, basala ba baskilite. Bango basala ba baskil. Obi baskil. Des amis baskil. Ko peser ngunza. Ngunza zo ya zo sauter ya teli boko boye ngunza yoko simba ye bazo sauter bango bibali. Masambukidi de fait ça. Mabeto madame. Man, tout dit qu'on va adapter les choses. Est-ce que Bango Batuna, qu'est-ce qui m'a amené dans ma disciple? Batuna, question. Est-ce que ma disciple est dans la prison? Batuna, ma sont pas dans la banane. Batanga va combattre. Batuna, une question dans la banane. Kasna Batuna dans la prison. Avant d'ôter, on bunde banda comment? Jamais à hôtel. Mais comment vous jouez comme vous avez au tiers pas bateau, vous avez manipulé bateau, vous avez là bateau, vert. Il y a une signification couleur verte hier, à où poto. Il y a une signification couleur verte. Il y a bien beau. Pourquoi tu vas dire que le bateau couleur vert ou on a par hasard? C'est du pire franc-maçonnerie. Et il y a des étoiles à 5 coins là-bas. Ma porte tout y a Kimbanguiste Kokana. Très bien. Tous les portes à Kimbanguiste. Bon, expliquez Batouni. Après mon bêtis 5 étoiles. 5 étoiles, voilà Léonard. Après mon commis, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et vous les Ngunza, vous acceptez ça dans l'église, dans l'église, vous rappelez mon lit, ah, Yesu, oui, c'est dit, Yesu, allô, Yesu, yo! Il y a une grande séparation entre l'huile et l'eau. Frontière, vous avez la on a des mystiques, on a raison. Si vous avez l'huile, au sopi maï, au moment où il panzani mais tant que comment calme au moment où frontière nous est à bien mais comment frontière est à l'église nous sommes à une peva Yesu nous sommes à une alotaonda nous sommes à une tana bavana alotaonda oh vous avez les mêmes mais vous tout te babenga bakombo na bataonda bamutampadi bakimbangu Yesu susu abimi na kati église ako kaka Yesu susu ayende esprit belé sanga na balamoko oui. Alors bolo bakiboza bangunza solo Masambukidi aza grand mani on dit quoi azo manipuler bateau azo mema bateau na vie oyo Kimbanguiste ezalaki na mo ti akosala mausolée asali kama na ye pe mkola kufa ba poser nde ba posa ba kora lokuta
bakomi mpe kokende koadore ye mwana ne so akontinue mwana wana koko ya bakoko bazokontinue génération en tout cas c'était maçon, c'était rosichristien azosala sous couvert ya panafricanisme azosalisa Jésus na Kimbangu l'église de Christ. L'église de Kimbangu, mais l'église de Christ. Personne n'a envoyé Simon Kimbangu. T'es hier qu'on a déjà envoyé Simon Kimbangu. L'église de Christ, ce qui est de Jésus-Christ, ce qui est lumière de quoi? Les massambokédistes. Place il y a un sabadiste, les akasi. Place il y a un Kimbanguiste, christianisme, judaïsme, bouddhiste. Autrement, tu vas y se voir les as. Qui est ce monsieur massambokédiste? Il y a un petit mouké walai. Banda au monde n'a âge 7 ans. Massambokidi. Oui. Âge 7 ans. Pour avoir au col na ba poto so peut ba produire par là na éviter comme ça il va rouge wana so bandeli. Ombra. Ana beta frite. Ndule o ya so beta wana. Eza ya Kimbangu. C'est importé ya ba mindele. Ba rythme na to beta ka ba symphonie ba clavier ba nini ba saxo so ko landi rythme na Babylone la grande. Grand maestro de musique. Babylone la grande. Ok. Attention au Kenya Kimbanguiste. Babylone la grande. Ok. Beaucoup qu'on a vu sur l'instrument on est zaté. Beaucoup qu'on a vu sur le banzembo bango bayembaka zaté. Alléluia, 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 alléluia. C'est quoi? Alléluia na chilou bezani. Alléluia, na kimongo kisaka tezani. Po bozo sambela nzambe ya bakoko na bino bozo tia ba nzamba ba grec na kati, ba nzamba ba perse na kati, ba nzamba ba hébreu na kati, ba nzamba ba romain na kati, ba nzamba ba juif na kati. Un jour moko la landa na TV garçon wana alata ba veste moko boye soki neti Kimbanguiste ba tia posa léopard na c'est très bien. Aniata wala mubutu. na bi c'est monsieur le connaît ozo nyata emblème ya mboka No pietinango. au pietinango ante to lati ba veste ba mindele c'est comme les blancs ba lati ba veste ba nyati léopard ba nyati emblème na bino eza blasphème contre nos ancêtres. Très bien, très bien. Pourquoi n'y a-t-il léopard? Avant n'y a-t-il pas faut là tenir léopard à Zalaka, au lac ivre. Léopard me démoutou. Bandara mututina c'est on n'y a-t-il pas. Ok, les mots de bandara ça là. Là type léopard na mutu. Tant langa combat démonté. Ah, là t'as quoi? Ozo PC référence kaka. O PC énergie. Tout à l'heure y a ba négatif ba masambuki dio bazo linga ba koma liso ba moneti ba famille ba diangenda. Azo manipuler ba tout man garçon. Soki na poto baki ba livre bandiko ya kote yango neti aza panafricanisme ok na cessé Maman Batama. il est chrétien même na mutu nanga Chikeva dès baba critiquer Chikeva na Massambokidi ça contre ça pour baba critiquer bango. te bango nyonso ba les oiseaux de même plumage Il faut des mêmes badi. nazo combattre na ba critiquer na bokende be côté nango. Bano bana ngamo nawo. Bolanda yabo fona matoya zibule makutu wa mama. batango ba critiquer ba bandi nana Chikeva yo oliaka ba makasu banini Batamba. bansamba mais na munoko na bango bazoloba ke baosambela nzamba bakoko mais bakoko balia bani être en communication avec Dieu de vos ancêtres atumbani Atu mama na mpate. Abraham abara mwana ne oh babare mwana te abara bokosa ka chamene oh abara ka sacrifice ya on comme ça na balala ya on zo betsa ba concert na ba poto ba to ba tonda ba plein c'est quoi une sacrifice tu veux sacrifier ton frère votre maman ou ya milicio mabene o zo kata ba pongi na n'importe quelle heure zo suba c'est on peut ba pampex ya la raté Couche bébé. mais kata ba pongi pour danser
vous sacrifiez le sang humain, il y a maman Nabini. Vous sacrifiez votre frère qui t'a donné même un pantalon à mettre. Lobby, on le bête en arena, lobby on le bête en Olympia, lobby on le bête au Stade de France. Les gens voient ça. Bah, c'est normal. Un président qui a l'esprit comme moi, au souvenir qu'on a Paris. Là, non, parce que le président a un vrai voyant au Baroye qui sait vraiment que moi, je me attendre si ça. La formation, Bomi Batou. Makila wala Isaïe. Makila wala siko ndenga bomi bato wala zozonga na Congo wa ndenga utozo ba mbongo wala mbongo wana ekota na pays lisumu pesa ekoti. Donc lisumu ya congolais mutakoti sango ezaka kaka congolais à partir ya bangunza oyo. Ya les bangunza ba sayi ba participer bangunza ba bomi mutu boni bonisimu. Mais comment Masambuki dazo manipuler bato bozo ba vendre ba ngele bungi bozo comprendre que garçon dazo manipuler bino. Est-ce un niveau bato ba koma ba bina kata secteur wana. Bandimi na yebele ne ba komela ba commissaire lokola presque nzambi. Beaucoup d'appelés PDL. Oh ouais. Vous avez vu le gouvernement matali bino. Ce que comprendre bato ba bima bazala. Au pe bazo yo kanga la minute yo ba ko bima baza. Yo bi combien de bato ngala bimisi na kimbangwisi. Combien de bato ba benga nga mano longolinga famille kute yininga. Garçon mo dans l'Afrique d'ici comme on est na bosani yango. Baloba yina na famille na ba mère na bango. Pas loin ti ba yeste. Pas do yebisa bango makambo ngala loba na bango botala moto makambo zolo. Surtout pour on a touché que les enfants des leur famille là. Oh ba bengi ba koko na ba kokololo. Ceux qui ba yebi ke kianga na zanzambe. Ba umeli na poto pourquoi? Place muta o même vino na royaume des cieux. Kimbia ho. Ba la poto. Kotunza baza botiki yango boke bozila na poto ta monsieur Emma wana ke matisi na partir akuna. Vous êtes en train de jouir na bambongo ya ba pauvre maman bateka ka banguba bakala bamatembele banini so baza 27000 adeptes et ba même tu ya kimbantseke kuna baza na kimbangwiste. C'est le tala ba cimetière ya ba mère wana ba kufa na nzela nkamba soki ezata na batombo ba bando nango moko na mona ekota matadi ba ba bisinga bato ba kufa na accident ngami ba rasta to kita to longola ta matiti ba bite ba kimbangu se ba sala ba salongo wana donc kola ba sala salongo te. Ils ont sacrifié beaucoup de personnes. Ces gens-là, comme chef spirituel, ce sont eux qui sont en train de maudire les pays. Parce que ceux qui vous abattent le kuta, ça, je vous dis la vérité. Ce qu'on peut dire, mes frères, en Europe, et ça domaine na biso bato babanda le côté ça va congolais bato babanda le conseil ça peuple congolais vous a peuple nous un jour Maurice bah terminer le peuple nous battre la terre parce que vous êtes des malades vous comprenez que vous allez manipuler dans la garçon comme vous voulez. On va pas couler pas couler. Pas couler ma fouta. Les chefs $10 pour ne pas couler ma fouta. Si on est dans tout monde au garçon ou la boxeur on a mon coup. Viens voilà. Dans tout monde va pas ça. Bah faut payer $10 et ça va comme ça. Bah bon mon gars. Azo je ma fouta on a ça, on pas couler pas tout ko. Mais maintenant na partir la TV. Na bila nzambe l'accent l'église nani ça. Aza la foi makasi. Couronne est côté l'église à partir de la TV, n'a pas la couronne. Et quand on parle garçon, on voit le point, garçon, on parle de la chemise, il y a carré, on doit bien la bayanza. Quand on est mort, on va la bande, on va le caraba $100. Couronne mort, kaka. Oh, mon ami. Oh, voilà, on a dit ni pas beaucoup là, ni pas bateau, on va le tchama, on va le pas on ne pas là. Et que quand on parle garçon, on a, ouais, avant de isolé, on doit la bateau à 7. Bango tuwa na bazaba oyo ya bazola na diabo. Man, omoni gouvernement ko ba. Et ya gouvernement moko. O payer tambola.
il faut arrêter tous ces bêtises-là. Il pas le coronavirus, il faut pas y consommer. Il faut pas qu'il y ait un de prière. On dit, on va m'enfronter. Bokatana makambo. Bokatana makambo. Nena l'équipe où il a dit l'église où on a dit, je ne peux pas citer les noms. Na tuli bato ba ya balala ya te petro na monto ya singa no. Ba ya kisize. Kana njila. Na leki na bimete na moni ba bisu ba kota na 7e ba mama ba ko katsa na ba. Omoni place sur Congo sur le Congo. Bon matali kolo bo kitala se. Ndenge bozotambwisa mboka moko oyo eza na mobi na mensonge bakosa bino ke nzambe azalaka awa na nord ya ngola bakolelaki mbango na kamba eza deja lokuta sikoyo nzambe azotala yango ozofaire croire bato des années ke nzambe azalaka kuna te tozosouffrir tozokota na guerre tozonyokwa. Pour le moment, Ngunza oya koloba ngala kozoloba fo azali. Parce que bango nyonso ba manipula bango. Na bango bazoya koleka na TV ba balomona neti bakotela ba masambukini, bakotela ba Chikeva, bakritika ba Chikeva na ba masambukini. Moi je ne critique pas mais azoya bisa bango bazana ba coordination. Avant bango na balongola oyo eza ba Chikeva na ba masambukini. Bango pe balongola. Ils ont confirmé que Chikeva na masambukini ba na coordination. Oh. On peut les poser sur la manette et venir. Quand manipulation, il y a un jeu, sur la émission G, il y a qui ça. Il y a qui n'a pas le pas mon maison hyper, comme il y a un G, les armes à hyper. Tu peux se battre, il y a d'abord un médecin dans le monde, on a donné le bateau, il y a après tout ça. Pour y le droit. Oh, donc, tu vas dire que bien, tu as un hyper. Il y a un Du côté évangile. Évangile. C'est le man. Selon la Bible. Ah, ok, les Bibles. Ah, tu n'as pas tout, mais il est capable. Ce que moi je garde ici, c'est un message qui a libéré le peuple congolais, pas pour mon équipe Biba. Parce que ma petite sur ma équipe Biba, moi que révolutionner les athées. Pasteur Nini, Tongunza Nini Namboka Oyo. Même lui, ça même Chikeva, même Kianga, même Papa Mkosu, même Mwananzé, même Yato. Après, c'est un Congolais l'idée qui tout qui est l'ambassade. Ambassade d'Amérique, ambassade de la Grande-Bretagne, ambassade de la France, ambassade d'Allemagne. Donc, il va y avoir son Bible, la Bunda. Tokei. Où c'est une ambassade? Parce que tous ces ambassades dans la cité Bakongo, tout le monde qui va dans le monde, il y a le président de la République, n'a opposant, n'a Faïlou, n'a Moïse Katumbe, n'a Sessanga, n'a Franck Diongo. Bon, ça va peuple, va qu'il y ait l'ambassade Wana. Même à un mois, il y a un bec dans le monde, menacer Bango va quitter Congo. Au monde, la guerre Wana est aussi là. Tant que le peuple est dans l'église, tant que le peuple l'homme va dans la fikina, et pas petit on a fait. Jour va qui pas qui sont bien nani, Kalambaya. Jour la keba ya Moïse. Mais comment vous le peuple que ceux qui nous ont détruit, les apôtres là-bas, l'ambassade de pays surtout les États-Unis. Ce sont des pays qui ne vont pas que nous avons l'ambassade. L'ambassade. Faut tous sur le pays de solution. Tous la tête de Goro, tous la Mouza, Basamuki, qui ne pas tout pas maman. Ah. Bana Congo, il faut sensibiliser partout. Ba pasteur, ba église. Biou, kanga, ba kibiba.
Libe, Kofi, Nani, Soki, Banani, Bamotu, pour sensibiliser ma femme et la Nino, tout le monde va rentrer dans l'ambassade, on a vibré, et ça fait que pas la Congo, pas Tomboki. Comment vous avez appris à voir ce qui a fallu, ce qui fait, na fallu. Mon nigga, c'est mais vous êtes malade. Hein? Vraiment. Vous êtes malade. Pas petit fou, bah, vous tirez encore le va dire, on va sauver le coup, vous êtes là-bas. Hein? En les pays, ils ont qu'un décision, n'a pas d'ida, n'a pas comédie, beaucoup de distraction, beaucoup de à comment la nouvelle a tombé avec mon goût sous Batia Sogi, épinard, mais des pays arrière. Pour il y a pour ça, la bêtise, il y a pour bénéficier de la bêtise. Les enfants de nos enfants. Bon, ça va diriger la barre à Soussou Yamakali, la barre à la Tshisekedi, barre à la Yabanani, barre à la Torah. Très bien. Parce qu'il y a un espace terre. Bon, on dit qu'il a mis l'espace terre parce que vous êtes des cons. C'est des cons. Bon, on dit qu'il a mis l'espace terre, vous êtes des aveugles. Si vous n'avez rien pour la Makamabangou, vous avez la télé. Vous avez un conseil dans la paix. Bon, on va faire révolutionner Bakou. Il y a des ambassades ici pour le pays d'Abango. Les ont tout comme 20 millions de morts. Les ont dit que Congo est balkanisé. Les ont dit que Congo va diriger du Somalie qui est dans Bango. Maintenant, la mort ou la patrie, c'est quoi? C'est la patrie. C'est la patrie, ouais. Défendre la patrie. Très bien. Faut défendre la patrie. Vous avez peur de la mort avec vos présidents qui sont peur de la mort, vos sénateurs, vos parlementaires là. Et tous les députés et tout là, les députés qui ont choisi moi, il y a une implication pendant 18 ans, moi non plus, je suis parler du peuple. Il y a maman qui a voté. Bon, ça va facture dans le pays. Très bien. Vous voyez pas comment tout se passe là-bas. Vous voyez pas comment. Nous avons dit que officier de mission, recyclage qui tourne, empoisonnant Joseph Kabila. Nous avons dit ça, on va payer. Combien d'officiers qui ont été empoisonnés dans qui tourne là? N'a pas eu la tête gaillard, à ça, on va fantir. Nous sommes d'accord qui va tout pour le peu déstabiliser. C'est le sang humain qu'il a tué et comme ça est calme. Il a tué beaucoup de nos officiers. Il a tué tous les officiers du Congo, c'est blessé. Papa, la mission général, Baba colonel, Baba capitaine, Baba Kitona. Bazana empoisonné à déstabiliser l'armée à Boukiam. James Kabaré, un jeune rwandais, il a dirigé le Congo, force armée congolaise. Mais un Rwandais en tête. Pour le Bénaramo, son nom, James Kabaré. Pour le Bénaramo, donc, Congolais, vous avez un bon ça, la discussion, Vrai Ngunza, Aliaka Makasu, Vrai Ngunza, Aliaka Boete, tu peux faire tout ça, il a Ngunza, Aliaka Makasu, Aliaka Makasu, tu yom to ça, il y a ça Makasu, il y a une différence, les aïe. Bois, va y aller, comment? Qui Ngunza, on ça, les aïe, vrai. Petit moment derrière là-bas, Congo, qui m'a raison les cannes. On sera la moussa na Tumba. Oh, Batia Swintende. Bah préfésant, bah tiens. Dans beaucoup de choses permis, hein. Ma casse soutient Batumbako. Tout ce que Dieu a créé est bon. Bon, qui m'a ensemble, oh, allô, Baini. T'as la musique de la Tumba. Bon, on a un god ou la planète, n'a pas Kamouné à la toi. Bah, mon mongolo. Eh. Vous avez dit que blague. Il est Ganjaman. Vous avez dit que vous avez dit que logique. Abandonné comme Bundela, le peuple opprimé comme moi.
abandaki koloba te ke bobongola mitema boyeba te ya alaki bongo te mundele olobi boye azongisi boye olobi boye révolutionnaire eloko ezosanga biso na kongo yango wana oreke boteyaka bato bakoma neti bamimi na révolutionnaire man un prophète même bakiziamina wana basonika futa banani bifo bazala barévolutionnaire mpo na mboka na bango wana tokondima nzambe na bango bino nzambe na bino azokomisa bino bamvandu pays na bino eza na guerre bozokoma bapatron yamoni likambo oyo bandeko bakufa chaque jour na Beni Butembo Ituri Isiro biso a l'église na bangunza omoni bozotinda maloba balettre na musika mais ngunza omoni vraiment ki ayebi makambo ngo aya nazoluka mbunza oyo alata kimbangu photo kimbangu nake misuba bandelo ngona na KTG News John Makese Sali la KTG News na moni pe ko che vraiment photo ya kimbangu sobo libo mona photo ya kimbangu ya solo botala mo pa Bishop John Makese na KTG News boromona KTG News culture na bosolo la politique formule 2 boromona photo ya kimbangu dia tumuno boromona vraie photo na ye c'est photo wana o batira wana tinza mala lokuti oh bato babandelo molango gango mona Suisse abenga ngaka longoli nango la palais man bakosi mokili oke bakosi mokili te bakoseli nzambe makambo nzambe sikoyo amodiri kongo abandeli yango sikoyo na bonzambe na biso po ntango bakendaki na table ronde balobaki na bakolo na biso wana to mpona eglize nini tokokotya entre peuple na nzambe pourquoi bapona catholique mon place va maudire pays. La conférence nationale sur l'église catholique. Avec papa wana Moseng. Ma nazo biso makambo ya mboka oyo ezosenga ma batu il faut ba yoka ba comprendre ce qui tozo mema ba pays la odicité te refaire réveiller peuple. Très bien. Peuple congolais. Makambo tozomona eza Tshisekedi te mutayeli biswango. Très bien. Yebe bomona okokisa manda na ye azui balar na ye akesa la bourgeoisie na ye côté ya kolinga kende. So ba osala kinga kati nende na yo kiazo sala on côté Angile brasserie awa ake kovanda ba kozwa susu mususu ba ko manipuler ba ko tia wana to continuer kaka système oyo. Alors pour te sauver président Tshisekedi. Très bien. Peut sauver Congo. Tshisekedi a tiraka ba soda ba organiser ba marche na biso. OK. Ba beta masasi te ba bengana ba tuté. Batika peuple ya Kisasa. Ekene na ambassade allemande, ambassade ya France, ambassade ya États-Unis surtout wana kutunde. Kuna de violence fait contre ba beta na bango ba bombe na bango so ba bombe chimique so ba ni bombe nucléaire surtout c'est quoi dans l'ambassade wana le Congo doit changer le Congo doit changer ba misale zo za la tête d'église zo za la tête sensibilisation ya batawera batafali batu ya Lamuka batu ya Tshisekedi batu ya Martin Fayulu batu ya Muzitu batu ya batu belé la légion va y belé Kimbangui c'est 27 millions d'adeptes bobima lelo vraiment oyo ya misuba ke na ambassade ya France ambassade ya Belgique ambassadeur auquel te va y avoir un hélicoptère encore congolais batiki les face porte on est ya ambassade des États-Unis ba mona on va porte porte ambassade ko na porte ici ba ata ba che courant congolais au courant pour des ala congolais za courant bon comprendre te ne comprendre ata déjà na kati na courant be kata ni donc ni suba oya na ba passeport ba ni atana ba visa mu courant on comprendre tena bon on s'appelle le congolais bon tique la mission distraction wana yo un tel aleki un tel mais non tout bozaka na kati ya kosulu kisa mabele ya Congo
parce que vous avez adapté makambo bonzambe ya libanda soi-disant que au panafricanisme. Qui vous a dit que Massamba vous allez la mise sur les autres? Mais ça me dit qu'il y a loin à cause de la même chef spirituel. Ah oui, mais vous avez la chef spiritualité. Il y a coûté batata ba 50 ans dans l'église na yo. A coûté remonter. Non, ne pas l'église 50 ans. Comment de père en fils? Mais c'est la Bible. Batu ko saviso. Surtout dans Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Pèse dans la Bible. Totalement. Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Déjà, Batata va comme Iban. Vous comprenez? Très bien. Abraham engendra Isaac Soginani. Isaac engendra l'endroit au temps dans Matthieu 1. Babite que celui dans la Bible, dans l'autre pour la chrétien, les livres, na opesa bino ndenge bokomi koteyi na batu, na ndenge bakomo tiki la bino na l'église, Yesu pe ndenge batiki la kiye. Kimbango pe bino bozo benga nzambe, batiki la kile, il a été initié. Kimbango, bon jogue par hasard, il va initier. Hasard initié. Tout qui est beaucoup yo la vérité en tata la maman écoute bazara kombo. Oh baba Kimbango bota mate ba lokota ici na ça. Bota mate mbita kuyela nani. Mama miezi nani. Mama Kinzembo nani. Faut tout na bango. Buti Mama Kinzembo nani. Mbita kuyela nani. Bana kata Kimbango bala kana Kimbantseke. Na veni savu. Bale ka pena TV na babilamba Kimbango ba pesa ka bango jour ba bilaka prison. Bana Kimbango. Bana kati na ye. Propre bana kata nzamba. Quel est la batola pale nzuluka kianga na ebite ngande kunenga kuna batola nzuluka. Otika vantiro. Obikamu ici. Bati ko sakana, azanza mbete. E Kimbango anza mbete. Tala. Mama. Azalaki na tata na mama. Na bana kasi na bana kasi bino bangunza na tuna bino na question moko. OK. Bolobi ke Kimbango azanzam. Histoire de Kimbango soto landele yango bien. Aya ko botsa mama mwilu te. Aya ko kuta mama mwilu selon bino azalaki na mwana Kimbango pende boloba ka bota bana misato. Eza faux, archi faux. Oh. Bana ngo bazalaka 4. Nani wana batu bakombo? Yana mama liboso Kitudia. Poni bataka kombo nete. Kitudia. Nelly Kitudia. Nelly. Kenga nani déjà ndenga za soka na émission. Yo savana. Donc moi Kimbango liboso Nelly Kitudia. Akenda. Mwana mama mwilo liboso. Akenda. Adayaka. Nelly. Abota mama moko ba minu ebele na munoko akoma koloba. Abota mama moko ba nda koloba. Kimbango alobi ke no. Oh so na tige na monde extraterrestre. Asonge patata. Bon tant que t'as pas Congo mon araba institut Nelly institut Kitudia te. Faut vous expliquer about histoire Kitudia wala za siko. Donc débat Congo l'année prochaine. Kitudia wala te. Il faut que le là-bas. OK. Dans le temps la maman gouverneur wala oh vraiment go sala ki. Donc on a katia. Il y a là-bas la professeur. Verset. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar. Jacob engendra Judas et ses frères. Au lieu de Jacob, il a eu Judas. Ba frère ba Judas, ba Joseph, banani ba Benjamin, bana Jacob. C'est ça. Siko obi mutateka Joseph. Comment on est gagné? Judas. Mutateka Yesu. Comment Judas? Comment va Judas on va zoya na mission? Ba teka teka. Toujours que tala, mukolo ko déchiffrer les Bible yo. Ngonza moko te, bozate. O ba sambuki di ba pecha papa. Papa ba yibi makambo. Osuka avantage à Miki, ndenga na osenga bala mfuluzi. O ya sa la volonté. Abetsanga tour Europe. Abetsa biso tour Europe. Donc quand on boka on doit la vérité vous se voyez ça. Pour une conférence de presse que ça la casse dynamique. Donc va faire expliquer bino solution ya Congo
soki nga nazoloba nanga lisusu te eloba koko seruti Congo ekufi. C'est ça. Parce que le président de la République a besoin de stratégie à maloba nanga misu pe azosala mondamunda po azosala te. Très bien. Onga. Très bien. Et là, on a ndimi bango te banda balu bango ba banda kiki bokonzi. Ezaka Félix te Raymond Chibanda. Ngoyi Mulunda. Ozolo ba kombo. Très bien. Nani soso. Oalande. Ministre surtout. Alors qu'il bogaro le père mon boy. Ah, Bruno Chibala. Bon, Sali Badiba. Sali Badiba. Bruno Chibala. Comment bino ba ministre ya balu ba boleki bo salata université te. Je félicite mon grand frère Chilo. Ainogi aya. Qui n'a pas ça on a eu la pour pas donc il y a mystique à combat trop donc mais le lot que nous là-bas na iniki ndemba to fana félicitations. Très bien. Félicitations à Salim Mama et mon 500 000 places. C'est ça. Ça qui tirait d'Afrique centrale. Donc azo sala Congo za Gaïa. Arrête de me les ongles. Mais azala me rare oyo nana quantité côté ngana lobaka wana. IDPS social. Voilà, tu finis la parenthèse. Tu as déjà 1. Ok, j'en ai Matthieu 1. Matthieu chapitre 1, ok. Et ses frères. Et ses frères. Bon, bah, frère, nous, on a le sous-sous. Bah, bota, bah, avec 12. Bah, bota, les sous-sous, là, d'Égyptiens. Pour bah, y a un Égypte, bah, bota, ka. Et puis, Jacob, bé, à Zonga, raté, pas comme un ravier. Atika Kawana. À Koufa, Pekawana. À Koudé Pekawana. Bangunza bayebi baloba bamona ba vision toke ba toke et ses frères et ses frères et ses frères et ses frères Judas et ses frères Judas engendra Tamar père et Zara père engendra Asrom. Pourquoi verset où il y a Matthieu chapitre 1 verset 1? Pourquoi verset 1? La question par rapport à Ndenge Batou Bazotika dans l'église. Bon, monter les familles à Jésus, il y a la généalogie. Même la Kimbangwise, ils ont la généalogie. Généalogie de Simon Kimbango, fils de Dieu. Kimbango Ajandra, Bianenda, Bianesa, Bianungani. Bianungani, Ajandra, Kiangani. Kiangani, Abotabadi. Papa Meta, Papa Meta, Sikoyo. Et l'autre côté, il y a une confusion. On peut Kabula Bango. La Bible. Ok. Papa Sami Masambukidi, Ajandra, Masambukidi, c'est comment il y a la journée de ce moment. Donc, parce qu'on peut tuer la paix à Robota. Masambukidi, Ajandra, Kingani Ajandra It. Wangu nzape, bozo la tala rituel Rwanda. Bote ko finira la nette Bible, vous bien bote Ozaka Kanaka Bible. Quand vous parlez de la Saint-Esprit, mon livre santo, santo les amis. Santo, 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 les amis. Ils ont bon. Na Congo, mon livre santo, santo, les amis. Lingala fabriqué, santo c'est bon. Il y a Saint-Esprit. C'est mon Dieu, mon Saint-Esprit. Si vous avez mon Saint-Esprit, bon Saint-Esprit, pourquoi vous choisir dans la bataille, la généalogie, la grave la vie, tu n'as pas rituel la généalogie. Si quelqu'un a Jacques, mais pas si quelqu'un Mie a Jacques, Moïse Mie. Tu n'as pas nous, taboué à Jacques, ce qui taboué, ce qui m'a dit. Donc, papa wa Jandra orfe kuwemo jana na Jandra tetiola nani badaju bagiji tubanani kotumuna tokedi doyo wa Jandra no la mwana lo donc ezane timukili moboye batamate bazo kisabatamali batamalamu bazo kisabatamala ce toke na l'église batatala babo on bisuba bongo maki banguma misusu kuti bayebi baplace bauta te babimela soki wapi
bazotikaka bana na bango bakontinya kokolonize kaka bato kovaincre bato toke na miziki soki tozali bamusicien ebele batata na bango bazalaki bamusicien soki batata na bango bazalaki bamusicien te batere na bango ya miziki baboti bango neti Kofi baboti Fala papa oyo baboti Emene baredia misi wera boti Fere bafabrikaz batabulei baboti bapapa oyo balombo bakiaki baboti bamadilu bakala papa bagani donc mboka na biso Kongo babungisa biso culture eza base ya makambo nyonso na pays. Nguta mini s'explique bato makambo. Vous êtes un comiqueur. Nguta mini sa baba makambo wala zo baba. Mamuke chitike baba mamuke. Ataka la livre wana na votre bible wana neti référence quoi? Légende. OK. Histoire. Mais par contre c'est pas ça neti makambo ya kipepa eza na kati wana eza peka bandiera asa ina na bomu meba na bomu ni sababu tu vite. Na moni le mala ti ba rouge ba yaka na kingo asibika. Vous avez la bonté. Pas azala la jeune. Na bato ba raison na ba fondé na ki rouge petite sœur na ko fali ticket. Ni mi ticket ba ko fali ba lo ba. So ezala ni ngelo. Lo ba lo. Yemtale ici. Comment il va plus petite sœur va na ko mbele ba rouge. Tu vas savoir. Misu ba frère. Mais ba monte bele ba ça na makila. Ya mo ba formé ba na ba ki ba mo ba tu ya wa sambula ba ki ba na wa sambula. Ba c'est pas bien. Tu couches jusqu'à mon bébé. Pour ce qu'on critiquer tu sais Tikeva aller à ma case. Kimba na musa mtu natomba. Pe kimba na ndo la yimo. Wana penande nimbisa ngai na kontina na te parce que rien kimba bana ba yimo. Kimba ko yatungu. Mais non même Chris. Masambula masambuki ya beka kimba. Chris kimba na kosa na Chris. Chris c'est quoi c'est qui? C'est la parole. Qu'est-ce que la parole? La parole, c'est qui? La parole, c'est qui? C'est l'homme des Écritures. La parole, c'est Jésus-Christ. C'est pas ça. Mais si vous avez dit que vous avez dit envoyé à Christ. Yo Masambukidi, vous avez Masambukidiste. Vous avez l'église de Christ au monde. Si vous Christ n'a vu la madame Baléno, il nous a dit. C'est lui la parole. Bible au Botana, bien clair. La vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.